Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na kati na mayangani na politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani na politique ezali lingomba to ezali bisika biena ko ya pona ko sangisa ba congolais nyonso ezala ba ya opposition ezala ba ya pouvoir ezala ba baza intéressé na maya politique ezala ba baza intéressé te na maya politique bino nyonso tout boya ezali bisika na ko sangisa bino mpona ko manyolela bino maye ya politique mboka na biso mpona kote ya bino bomoko mpona kote ya bino bolingo mpamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali belé po ete nzungu etoka bilei yebela bana ya Congo balia na banzi yete bososoli mbula elamu lisusu ya 2024 bonne année bisika bozali na ba mabota na bino mbula elamu pona bino na ba famille na bino na ko souhaiter te année 2024 ezala année moko ya prospérité pona bino ba congolais bozolanda biso ezala année moko ya sécurité pona bisika tu bozali pe ezala année moko malamu pona ba projet na bino na makambo na bino nyonso tout ngai awa lokola mayangani na politique TV Patrick Chimanga maison ya média tolobaka toujours pe tozokoba na koloba mbula nyonso ya sika ezali lokola buku ya sika onanu bakomi na kati te pona kana yo mutozo tala biso 2024 lelo toza le 2 janvier 2024 ezali lokola buku ya sika epana yo buku oyo bakomana na kati te yonde ozali na stylo yonde ozali na bic ya kokomana kati ya buku yango c'est à vous ezali devoir na yo ya kosala histoire moko ya malamu ya kokoma histoire moko ya malamu ezo dépendre na bisika nini okokoma yango ezali responsabilité na yo mpamba te esengeli boyeba ete moto moko te akoya ko bongisela yo vie moto moko te akoya ko bongisela yo ba rêve na yo ezali devoir na yo kasi sala yango na bwanya sala yango na maele pe ezala conscient ete ezali devoir na yo batata ba mama bandeko wa bolingo 2024 tozo senga na yango ezala année moko ya malamu pona biso nyonso hello tozali libanda bo comprendre biso ezali ambiance ya ibandeli ya mbula tozo souhaiter ete ezala année moko ya malamu pona bino na babota na bino na bisika nyonso tu bozali batata ba mama bandeko wa bolingo tomona ki élection ko salema na kati ya République démocratique du Congo na mokolo ya le 20 na le 21 décembre 2023 mpena mokolo ya le 31 décembre 2023 tomoni mwana mboka Denis Kadima koya ko publier résultat provisoire na résultat provisoire na ya publier alobi ete mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali gagnant provisoirement to azali molongi provisoirement ya maponami oyo euti ko salema mais yako kamwa batata ba mama bandeko wa bolingo ezali ete tozali komona ba congolais misusu bazali ko sepela ba congolais misusu bazali ko yimayima mpamba te na côté ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali moko ya ba leader ya opposition na kati ya République démocratique du Congo ye asilaki na kosala communiqué pe communiqué na ye asalaki yango tout justement na sima ya mwana mboka Denis Kadima ko publier ba résultat provisoire ya élection ya 2023 na communiqué na ye mwana mboka Martin Fayulu Madidi ye alobi boy aboyi maemanso Denis Kadima alobi to asali aboyi ba élection alobi ete Denis Kadima na sengi basali nyamu mpe basali élection ya malamu te basali fraude yango ba publier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola vainqueur provisoirement yango ye mwana mboka Martin Fayulu Madidi akeina lombangu na kosenga na ba congolais babima na nzela ba protester peto monaki na côté ya oyo abimaki ya mibale provisoirement toujours selon Sendi mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ye pe kotelema kosenga na ba congolais babima na nzela ba protester basala article to basala la article 64 alors
biso lokola mayangani na politique maison média tozali wana pona kotala ba événement politique ezali koleka na yango toye na lombangu na 2024 pona koyebisa bino ete tozali wana pona ko servir bino tokokende bisika nyonso tu ba information ezali pe tokozwela bino yango pe toko make sure to tokozala sir ete ezali ba information oyo euti na ba source ya malamu pe tokomemela bino yango na mayangani na politique TV na plateau pe tokomanyolela bino ndenge tomesana kosalela bino mais bosenga na biso ezali ete 2024 ezala année moko ya malamu pona bino ba congolais 2024 ezala année moko ya prospérité pona bino ba congolais 2024 ezala année moko ya sécurité pona bino ba congolais na yango na kei na lombangu pona kopesa ba congolais oyo bazali na kati ya Mbunagana ba congolais ya Kishishe ba congolais ya Ruchuru ba congolais ya Masisi o bazali na se ya Munguna M23 o ezali groupe terroriste allié RDF o bazali ba to musala ya Paul Kagame na gouvernement na yeto Rwanda bozala toujours na motema makasi tozali kotia pression na gouvernement po ete eba ko pesa mampinga ya ekolo bibundeli pe ba traîner bango malamu mpo ete baya babengana banguna M23 pe bozongela na kati ya République démocratique du Congo mpamba te Congo ezali bobele moko ekotikala kozala divisé te tozali na bino mitema na biso ezali na bino tobosani bino te na kei pe na lombangu na kopesa bandeko na biso bazali na ba hôpitaux mbote na bino bino batu bozali na bambeto ya maladi mbote na bino nzakomba azala na bino nzakomba asunga bino na ebi ete bozali kolela bozali na pasi kasi biso lokola bato na makila na mai tokoki kopesa bino lisungi te tokoki babe kosenga epai ya nzakomba tokoki kaka kosenga epai ya nzambe tokoki kaka kosenga epai ya mvidi mukulu po ete asoutenir bino asunga bino apesa bino makasi batata bamama bandeko wa bolingo na kozwa bino ngonga mulai te nayaki uniquement mpona kopesa bino ba bonne année mpe kosouhaite bino année malamu bino balandi ya mayangani na politique TV na ba congolais nyonso tout en général pona ngai na bino tosuki awa pona lelo tomonani mbala sima toujours na mayangani na politique TV nanga moko Patrick Chimanga tata ya mayangani merci beaucoup pe goodbye.